So ka beti esala bien mais biso sko fali pa biki atala mam na biso te atala mi batali bande on se re datala lo babo esko atala pete mais est-ce que tant comme attends kangisa bat batala kaskola ko wala batsa bat musu batala kato bon les arabes mutu mo gape fali pa kangi o asali bo ko batala mais ko to atala ne batala rate wana fo au moins lelo internet sango ba ko finga bat ne ko kaka ba ko critiquer internet boy ko critiquer bat ko sala boy te place un peu zama be ba bongisa te place wana fali ou pas sera sali conférence lelo pe na poto so pas ça conférence na kin to vous avez battre boso poser ba question so yango te na binote akozoka bateri momba ba France te même ba ça liste bino boko tete bino boko tete nzambe te mutu monte Michael Jackson na star du monde entier akufa agenda na ki star te poto a bien mutrenda poto oye sala succès ba 4 ans ba WhatsApp et kanga un mois na internet ba lobela ka ye ko tambong ila Karine Mokoni ken pena ke poto pisanga na site non combien loko ya ken otie talani combien loko ya ken otie ozaki loko ya ken ngo otia otie sanso na bilo mususu belebele à l'analyse mais Karine lobi Karine otie pe $1000 le lobby so mutosali ke ken pena ba mimi na voyage po ton zini bino balan biso ba charge aïda ba langage musalo ba ko bebisa pe bana ba minele ba baza evena e balinga ta tele mata distance na ba sur la PK sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amna na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria et Certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre. Avec moi, j'ai mis Maïbé, les gobelets de la poste congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Voilà, donc sur ce plateau aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Mouna, l'artiste Bacharge. Tout mes capés comme ça là. Moi, analyse par rapport à point de presse où il y a Fali pour El Rey Mago par rapport à concernant le 28. Est-ce que va propos là qui vont malamu et puis ton côté évidemment là sujet mon sous voyage il y a Ken Piana tout ça. Est-ce que ça parce que qui se dure à ça parce que la chroniqueur va comme loba il y a un monde de qui non sous les cas ça la macampo que fallait Ken a qui est dans beaucoup de choses sur ça. Voilà, merci beaucoup na boss Nanga JB Kumaluta le vote pétrolier de Dallas. Boss il y a Congo Victoria et puis il y a Kumaluta télévision et aussi merci aussi à mon sponsor, il y a Paul Venture Mafouila, donc depuis Allemagne, Balobi, mon général, donc Ngambe Mwanda depuis la Suède, donc Mboka, nous avons passé, ceux qui étaient mais nous avons passé, il faut la maîtriser en gros, et aussi Balobi Adosenga depuis la Suisse, papa la recette du Sengomoka. Il y a dit ma bimbo à Paris, bodaka tellement belé. Oh bo soutenir maman Yvette Mbia, mamie d'aide depuis l'enverse. Là merci pour l'image. Darcel Easy, merci pour la montage. Tout ça le roi de Makiki, le roi de Makembes. Donc Mouna l'artiste Tomé Kapiko Solana yé, ça vraiment plaisir. Mouna bonjour. Bonjour, je m'appelle bonjour on est retour balanda rabiso, bonjour na ba te belle vraiment bazo ou appeler ça confiance tala rabiso moi banda to kanga moi ba le kaba bubele la sala ba kitoko la pesi les sous vient na Charlie Ben en ligne na pesi mote na ko santé maman Chantal Alphonsine maman Méline c'est mamoté ma tous peuple en betolo donc bande ko nyonso ba sepana na biso Karine Mokoni autorité morale internet mais na pesi mbota to anda biso na musika bana membre tout ba soutenir biso nzamba pambola bango.
Voilà, on a noté que ça l'émission moi batunenga que non, j'aime bien beaucoup ma boya Karine, ngala lobe na ngaka ka mais bato moi quand moi genre est-ce que ce le babi que non mon l'artiste boya Karine ba fingi ou bien charge tout ni on son andimi. On y son mon ma bébé on italien. Kitoko boye. Tout mon ma bébé on son na ngaka Karine Mokonzi. Mon moi je j'aime bato ba we ranson na simane bato bazwa vie ba jibe mpe na bato na simane bazwa vie bato musuko kanga mila moto pe so pombo ya makamo be fo ndima e autorité wa boya e lo ba ken pia na tiba memba na poto lo ba ken pia na po ba sala makambo pe ba ken pia na ba mbongo internet ba te be internet ba lia mbongo o ko titre Karine ko tipe 2000 3000 ali o boli mbongo na simane ya Karine fo ndima e le lobiso moto sali ke ken pia na ba mimi na voyage po ton zini biso ba charge tant to sali nini tant ba to sali ni fenek na zini ba sali nini journal ba lobi pota mo mbalo atikali ken pia na boy la façon nga ndolo ba lolela nzamba ko juger ba tali mama biti elonyo na kin mais la so 4 paquets ya nini ndo sili sali ba sel ba meme na poto yona ken na poto na wasinga ba ta poto baza levé donc ba meme na poto c'est que kokende ya ken pia na poto c'est fali muta meme le kauka meme et sali kitoko ouais. Il y a qu'à travailler na ni ou sula travailler madaba mbongo na tanga limite ndeko na nga ken pia na ko taper na liste sula za mbongo na sula so ba voyage tanga ata yo au salon sula kauka mais sula kauka travailler na fali pour bata sula mais meta fala mais ko nini moko il y a un problème te na nga singa na bat baza maye na ken pia na po to éviter yo koma otiki jouer ya kasango otiki jouer pour ya de rose ken pia na ki manete sikotanga oya nga ya biloko ebele akota ndaka moni jouer mo boye ka sur le téléphone ayibi atina poche ana ngo boya jouer bana loraye la manteta congolais ke nango tiko baka papier na nzela akobwaka papier na nzela o comprendre yo ayebi na été donc ba fois to azane très vepo aya ba langage musalo baka ko bebisa pe bana ba mindele ba baza eve na ye ba linga ta tele mata distance na ba sur la pk batala ke yesu fa musika ebolo baté donc faut azane très maele po alors il bana bilo musa yo na kinya yo aweza bon voyage neza ko ya défi à lobi na Jacqueline Dala atkala ko ntama bele kuna te ado se pas RFI atkala ko laisser c'est comme si donc arriva ka poto suko ezo lekela mona on est comme ça comme na lola te ça mon problème te boso pas tu façon ma pa na kin ada 2 parcelles les ama kamna Jacqueline Dala pas ma kamna lobité soki nini soki pas ken pena ke poto kangi poto to kinda poto bozo bazali nani na bisu nani muneno nani muneno nani te Fredi Akimbe ana poto munene kasi na hôtel so ada poto attends ya kenda ki poto kangi poto kanga mite ya mutu na mutu ndenge nzamba bongisa te je maibele le biso ba charge to bandaka bo afifa kenda poto comprendre to banda bato aki ba poto za mutu na tane biso do ba passeport na tuza ba o biso préparer mutu ayebi ate lelo ezake mutu na mutu nenga do sala makamu na ye elobi te ke de ken pe na ke poto ne poto sukite erite watana be pazo ya ko mape bato jibe mpe na pa baba jibe ba mema déjà ko to bato o comprendre bon mama yestu ba ko mape ka bato o comprendre eza ngote ka loka ken pe na ke inde fin du monde to mona ngo loka ndeni poto a bien mutrinda poto oui ça la succès ba 4 ba WhatsApp et quand un mois en internet ba lobela ka eko tambon ila Karine Mokonzi ken pena ke poto pisanga na site non combien loko ya ken otie talani combien loko ya ken otie ezaki loko ya ken ngo otie otie sanso na bilo mususu belebele à l'analyse mais Karine lobi Karine tel peu $1000 tel peu $2000 et là on y a ken ezaki o moni ka ba 4 ba page là on y a grave ezana ngote muta sala succès na ba konka kenda poto et Karine Mokonzi ti lelo et ti kalo sala mate donc bilo poto ken ezango bilo mo bila la bilo ba jaloux ayo muna yo za jaloux pour la moninga jaloux par rapport à quoi mutake nga lo bien ngalo bani ken piana c'est bon ken piana va porter parole à Karine ken piana dara mutna biso akabaka ayeba rosulula ken pe rokene poto ndetinga na sepil poani ken piana social avant nana bato aliaka na bato o comprendre à part makamna za ba polémique wenza makamna yimo kwa za na mais na kota social na kovanda na bato ngaso tinga ken na Frank Stemai na préférence wa ken Nelson Basso c'est comme yo pino Frank c'est même tout travail na Congo province c'est comme si on a la canane ah na lobisco vérité yo mondo yo otango yo ngama ken toujours comme ma Frank na ndenge ma be ti na bitango yo lobisco yo pesi na ne lobis o lotango lobinga lobisco yo me mango na ba façon na yo nemo na biso ko telinga
Eka Jema na bien eko batinga siko ndeti Jema ibele. Tata ina tiri Mumbaya to tata Ken na tiri Mumbaya ponika Frank Point. Na tiri Mumbaya. Ken na tiri Mumbaya. Na ozwa Ken. Ozwa Ken. Point. Ken aza social, Ken aza te, Ken abanda malamo bato so banda ba cameraman, apa yo sala mamo boy banini. Eti yo banda cameraman. Kinga siko na banda camera, banda théâtre ya succès. Au monde banda to bato tambo ba benga ne. Artiste. Na ndo filmer na théâtre na ngamoko, na kana groupe le kana TV ma nyonso. Vous comprenez? Ce que ça bat musa banda ma cameraman vraiment maître moi liboko vraiment. Vous comprenez? Voilà ce que vous bande. Bon, yo ndo tuni ngobi so te na bina pona nga Ken. Ko pona mutu ce que comme sur les sum. Ah, j'ai mis et puis que l'homme peut boyer na mona qui le ketchu ayamba qui Kisinjora boye que non Ken a okenete nga keno okenete babi a c'est que ba prouver ne ce que Kisinjora que non le bec Ken okenete ye wala na tipoto mais ma on a maniqué prouver Kisinjora ça l'émission lelo boye na bo ba ye bane ba chino sala wa za bilon ba sala ba vanti na bon na Kisinjora na Ken piano ma na bango talibiso te yo tala autorité mo mutakanga poto mutapesa za makamna poto za Karine Mokonzi aya beta abeta nzembo bato ko kanate abeta o mange a DJ Rafat ningisa mokili 1 million balongoli yango ayo beta bo abeta na ko follow na ko fa sola te bo na ba solola mambo ba Ken piano ba ke ba poto ba succès za te za muke moto na bike na ske poto na CP a forcer di mo ma Ken ma ke poto ba déjà ko succès bana mambo eza mutu moko o asala ki poto poto sangana ba sala ba réunion ba bana ni bona ye ba somba blo Karine Mokonzi di mo eza sala ma mame mila za na tirke kuna aza suna ni na Grèce na Grèce na nini yo ba kamane ba melaki champagne ba camarade na poto woni talibi sote ba camarade na pona Grèce o moni za ba tuma ba tindelo video akanga na batu akanga mebele pona ye ba balinga ka yebo bazati mais so Karine Mokonzi ngomba ba banga akanga mebele la sike kozala mutema malamu na social na koyeba ko partager na bato e ko pon mo be makamo biso za mutema mabete nga lelo so muta voyager nga na tangelo na bike nga tongo akim jour a voyager na tongo na moni atinka mutuka na butu na voyager a voyager bravo biso beto zela oya biso ken pe na voyager bravo mais l'autre pesa gani a voyager ne bien tanga roya net voyager ne et comme le cas Mosaka j'ai problème batsa o Mosaka dans la teke défi yende abonga kendele pe na playa blanchard o kendele Mosaka kinda ba free d'ici Mosaka voyager bien ko le ka Mosaka dans ma pango vous comprenez Mosaka za responsable Mosaka dans ma pango afin na kitambo te ko na kitambo za jema ya mutu na mutu nga tant pechanga vanda ne pa bangwana olo basko pechanga nya zangi mbongo pechanga zangi mbongo te pechanga ozanga lupango te ya mutu na mndenga zo sala makambo ya ndenge biso mo me mabilo mo boye tuzo me mabilo mo boye ko ba 20 mon na toujours marqué Ken penalty au kutapota lati obi blanchir Mosaka lati ba ozwa Ken na oti mboka oh kwa tablo to la ba peka salté bon yani blemba na ba pesi ba Frida Kimbe kwa zola terminer wana et bon ke poto za ba rôle mon bijo no vandia na ok na poto te mais sona ke poto senti que les termes avait même bimi au senti que lèvres comme boy moto ya poto ke poto ye o mona toujours kaka ndengo zala kaka fulu kubuka donc biloko wana fo longola ba poto ngo banga na bilongo te o beta poto lembi ok ma poto beti poto lembi ba o bazo kende chance na bango to bete ba maboko wa biso petango ya mabesko nde ozala mutema moko sina na mutema mutavojo ka pas na mutema kento wane mabe menga so nga kento te akende non ah biso to bon. Voilà, merci beaucoup. Là c'était juste mise au point par rapport à arriver à Ken Kadogo parce que parce que là on va na eka ko chaîne na yeba le belé donc to meka pe ko fungola synthèse biso tout à l'heure qui na internet to moni on est da point de presse té da conférence de presse oyo ezala ki ko réunir Fally Ipupa na ba presse ya poto to moni kuna Martabu to moni kula papa Mupasula Landi Londolé ce que nani ba ki mo belé ba ko poser ba question mais ba propos oyo Fally Ipupa ebe na koloba wana que ipona ye atala mingi presse à libanda et puis a wana Kinshasa atengi kaka Thierry Mombaya atengi Frank Stema o basala musala kitoko pena na boduga bato tout bato yebi soto yeba baba papi mo baza mutu ne natilo kola za ba Hélène Kalemba bato ba mami lela kutu atengi bango te réaction des animaux réaction na ngaka ki paka kokola muso amoni na yeke bato na baza mon importance te
mais soki totali tozongi mpe nsima bato mpe bazongaka nsima ata ozongi saison la ozongi ke banaye bando tianga miko presque eza ebakisaka implice na carrière ya musicien omona lelo soki tobiki na chaîne moko batiaka nzembo te chaîne moko batiaka nzembo chaîne momo abeki musicien olala mais lelo soki oignore na yo otalaka no bato te funga mpo nanga soit nango nga te par rapport ke falaza ni falaza mobutu falaza tout on est tellement à propos fallait avoir bato libanda ke baza wor mais est-ce que le ressent bien soit tu continues en chaîne batel bon moi puis na tsana ni miko na tsana ni dijo nani te nani ba imba na fali nzembo nani ba imba na fali nzembo mo anglais his meal us nani ngambe bo mulai mombi yo tellement miko côté oh natie mo micro natie micro to scène émission ngasko implice na nga yango wana omona natia mo micro pe na yembisi ye ayembi yes speaking oh sérieux kotaka ba vente sérieux na bisa yo so zongo ba ventir natia mo micro bato bakota na chaîne bakomona et ça nga za implice Congo France kinimi kilia biso on parle Christian Touré mukenda yebi boga na loketo na tsa mo micro nga avantage na nga yango wana na tsa nga mutu micro te na tsa nga mutu micro te na yamba nga mutu te na yamba Fabregas na yamba Weranson na tsa Weranson micro avantage le open auto sala suna nani mami pendu na tsa ba tinyo na poto ka bebinga ndam po ba yibiso to ko benda basuki poto luka basi na poto ngako yo penna ndé singa siko na benda nga suki poto luka basi na sala musala nga tant on sa boulot na ngai au senti que mas na ngai je ça to sala boulot vraiment que ça tie ba rouleau vraiment au tambola nga saute et sauter on comprend biso to sala boulot na biso oyo pona o tsati na bendi suki na luka basi na poto jamais. Mais ça fait toujours mal que non yo aime sur banaliste non ko no concert na to senga ba combattant boy boy to soutenir en concert en ce betami na ba concert a fallu passer betami et ça la bien pour ani héritier watana bo kenda mo ba journaliste faire rigolo kenda mo ba journaliste maestro kenda mo ba journaliste implice pour l'année biso pour ça ko ba zonga ce zonga ninga zalaki déplique pomba déplique le ba bete concert déplique plein au senti que ba chéra bien pomba merci vraiment bien obi lelo orchestre so tali bato bazo yemba so continue na konani na déplique au monde ba bazo yemba vraiment au sentir y on a dit que biso ne toza boye to za pour ça concert raison fallait pour ça beti fallait pour kana mwana bandal on ngape mwana bandal so fallait pour le beti concert eza honneur ya Afrique mobimba moi c'est que défier ba combattant pas tant le ba bon ba telemela le biso ka beti biso so ka beti ça la bien mais biso ce que fallait pour biki atala mamna biso te ya tala mi batalibande on ce que rêve datala lo ba bo esko atala pété mais ce que tant comme attends kangisa ba atala raskola wala ba tsa ba musu ba tala kato bon les arabes mutu mo ga fait fallait ba kangie o asali bo ko batala mais ko tala ne batala raté wana fo au moins lelo internet sango ba ko finga ba tuni ko kaka ba ko critiquer internet boy ko critiquer ba ko sala boy te place na pesa ma be ba bongisa te place wana fallait so ka sali conférence lelo pe na poto so pa ba sa conférence na kin to vous avez battu boso poser ba question so yango te na binotin akozoka bateri momba ba France te même ba sa liste bino bo ko tete bino bo ko tete nzambe te mutu monte Michael Jackson na la star du monde entier akufa agenda na ki star te Michael Jackson la star du monde entier vanité de vanité ata to beti ndenge ni na to yembi soki na to sali ndenge ni na to komi mizni ndeni okuma papa te osani ni okufa papa wemba personne ma sali musique ndenge na ndenge toto na métropole to mona papa mbakunde est batama pangu est batele ke drapeau mobile king toni mobo batsate. Mais c'est comme si na conférence on fallait à dévoiler tout qui à soutenir paix na lutte à combat ba combattant pe moi paquet na bango à soutenir oui problème exact ngaka la passe na mona ko to fallait ba biga akipaka ba presse ni to talo bike ba misuba ko ba kanga ba suki ba bendi ba suki ko na ba te biso te ba internet ba suba banga po bilo musuo lobaka mon pe lo mo biso soutenir concert a fallait bête mais so pour mon pe lo mo besoin ma bien pour lobi pet on comprend
J'ai mis soki na vie okozwa soki pe okozwa te okozwa te. Vous comprenez? Na vie faut ozara mobali soki simbi ekosimba soki simbi ba fali pour partir là tellement ça l'orchestre c'est kataka ki mobali moi bini lelo na okende na ta ekosimba ba faire gola ta ki mobali ekosimba ba to ta ki mobali ekosimba soki moi asali moi erreur ya moi liloba moke beaucoup ya pe bo très liloba mo pe zongi bien. C'est comme si ba presse tout ba lekela ba nako tikela fali kaka loba ba no bango ko poser pe ba question makasi ah wana bango sur internet ko to akima biso ko tira ba question mais so telesco meilleur makamnion so lelo album monti na kine te kama musicien moko te aloba ke mis album ne te kama na stade azate akosi kan internet internet ka ba boya yango ba musicien ba teka internet ba boya yango pe sa makam boli la bambo na internet boko sambo na internet le vite c'est internet ba journaliste nyo so ekena o ba ki tuana mutu monto l'excelo ko na TV bon so be ko taper na internet donc tout ça biso ka ningi mo mutu monto leki muninga voilà donc Coco mala que non l'autre fois la monnaie qui monsieur mon Marc Aouz avec Adam tu as fait réunir ba tennis des ba benga ba l'autre mais avec na ko soutenir ma concert beta ba hérité ba soutenir concert beta mais fallait na ba émission na point de passe à lobby que na conférence à lobby que non ata monsieur mon côté de soutenir yé ça tala ki tenda lo ba tala à la bureau si atete ba bureau ba yebisa ba bureau ba yebisa te fallait ba sola net kasi il y a batala qui te beau aussi ko bolo parce qu'on est parce que tu boti na bato ba pemene za nini ka so ba sola te faut tout na emo question tout luka za mo kolongo pe moyen ezala te nga loka nga ce que sina tsa ke mo micro fin cop et lui na stala pe et lo mo na vina biso nani loka kanza kota na ba chaîne au mona na tsa pe nini so na tsa micro da wana na mo na dana sina komi isi yango wana ça micro na chaîne bien ya mbaka na chaîne na ta micro je m'attends vous avez le quand tu micro le bika ta 2 minutes mais tout moi question ya valeur à pesio ah fait tout ça t'interview qui était après même pas aujourd'hui il y a occasion ça na j'ai mis ba lo quand ba momi abetera marti mobimba plein et au chrétien fali na ndenga soin et ba to ba que non au comparer que non momi ya leki fali moi na bandal vena biso mobutu Moutassa l'honneur, il y a musique congolaise, attend sa drapeau partout du monde entier. À cause de ça, musicien, mususu biso tondo va complexer na bango na Congo, fala yembi na bango. To baka moi valeur, qui a pia ba journaliste sur internet, ba tala rapper ça là moi bien. Ya ba tout so que na fali pe na internet ba za e belé, lora fali na tala te moi mo. Attaque d'ami ba na bino na carte na no mabeza. Attaque da Frank na teri mon ba za ka ba to net déjà elle quoi a représenter ba hypocrite. Batmusu ba hypocrite no mona bon olanda te wa musu atangana batmusu ba hypocrite mona ke place mo ba senga interview bomi pena mouton oh bon kolanda no ba mbwana te batmusu ba hypocrite te ke place mo bon bisko to za hypocrite na ko yave mapo na tepe mutu ndini ki mobile na e place na o senga miso boy o boy ondimi ona on soka soka tema ta 10000 viana c'est fin Monsieur Esco, aïe, takutu, yekutu na sala na kuna yete, boy. On comprend, ba msupa mo sans le raki. Ba msupa mo ba ko poto, ba nzela sera bo mabokese mususu ya bio, ba terite kutu, ba tindela nga batu. Ba lokuta nyonso wana ba kabel bo sala. Ba biloma bo sala po bimisarani. Ngasko na rozala nanya mutu te. Nga ma mérité wato. Moni po ba ne ma mérité wato na betonga ya kanga mdali bosu na sena défendant na loba. Oh mama Moïse Mbi na bisaka bino oh Eliane ko kweya Moïse Mbi asali lokote alobaka ke Eliane alobaka yesa nini aye ko sauver ba ame nzambe ti lelo a sauver biso tata c'est la contenté parce que bakanga ki des journalistes ya biso te yana bi on ko contenté na lobby vérité bakanga te je m'enfunga lobby vérité a sauver biso te vous comprenez mais bakanga so bakangi vous comprenez nga lobby to ye lisusu donc j'ai mal donc makambo ezebele tokolobela vous comprenez biso mo valeur so ezaka te amuke nga le ngana yepe rituel tena lobby na yepa faire na lobby na concert a pomba de plique pas boire ensemble tendance ezate vena biso fali pa mobutu jibe mpiana nga da tendance nga da te mutu mobe so pena moko to bagafele ba journée c'est moi muke to yepe to bongisi su moi muke vous comprenez yango mona ba papi jibe boka papi mo massa complexe hôtel mission papi mo na wear ensemble petit on a obenga petit na plateau nanga yoko tumbola nga petit wera ya esprit émission na ba 25 basa na jé basa équipe papé na ni les seule mission en bokito mo l'émission qui mais
surtout mosala mosala kaka ke tobanga moto ndaba likolo aye kaka te ba question te so moi pe lo moi be adresser eza lo moi be moni mabe beaucoup ki oloba oh bon donc ça complexe baboka ye bon point oyebi mutu moko azosala succès na presse awa biso ne oyebi mutu azosala bozo succès zaki boso na presse ezaki ne zaki vi na biso akoma journaliste nani te akoma député nani honorable biso akoma député andosala émission nini akompe na chaîne akendaka state ato ya Eliezer ndeko Eliezer honorable atopesi mbote oyebi tamo boye akangaka kini ndeko Eliezer ye na ye alobaka vérité ye nde boye po anini pour ando lukama place boye comme état mais cette maintenant le président Kabila Zalaka ando tamutu alo boye batisali kota moi lo mabe osani a lobby ko biso le mabe so moni lo mabe obanga isuna lobby bando national qui rep na monte na ngasa ba te moni lo mabe de l'autre côté za bo solo a politique ina mo ba tia ba ngende ko mo ba benga sango alo ba kitoko ba vérité zolo ba place ba moni mabe lobby place ba lobby succès na ele lo kini komi ye ba tomo benga mo yamba pe banana minena pourquoi pe biso biso le mabe ko nde kobanga bani te tosala musana biso na ndenge singeli biso nyonso teke congolais tona posa surtout ba journaliste na biso batani to posa concert sur ezongi longa koza na $4000 na ngato 3000 na monika misa okende na bondeli akomema ngai so ngamu taliboso na ba ke fala beta te boye na ngwe komikindo biso fali so ka beti et sala biso bien efungoli nzela po fali so abeti ba combattant fala beti lobi mutu musanga sana abeta abiki ba combattant ba lobala ba moto santo obeta yango wana donc c'est que ba réaction tout boké to loba o to koteba ba polo o to kotaba ba mbwa ba kobima donc magbaget tout ce ba ko sala bango da mesure makamunyoso concert afali ekobeta mobutu ngelo ko sala yanga bien ndo bango depuis kamena kamwende ba biki ba kipa biso te ngando ba fali lo ko sala biso bien adode la biso bana banda libili wa mamba ona poto boke sa fali so taliba boy to imanya ke imwani mwa kisensu mwa bandali ya ne ya biso banda imanya manda bande pa jide ta voir imanya ke ba to ko imanya ke ndam tel bosuna bien nzambe merci pour mana ki mana ete mani mu ko moto imanya la soda o ministère lo fali so ka ye a bunda bien il est bien mwana bandali mo beto yeba ke mana ke poto ye misa fali toza ba bolo yanyi na kati o pon ba deya na kati ta mise bele bazana ke oto ebike o mwa bandali oboye siko ebisanga na oboya concert beta mapwana voilà là merci beaucoup de vraiment il faut maintenant s'adresser au yo te musika te par rapport Evelyne na matanga dadi di kambalo ndiye kangami te moisko Evelyne de batie musika ose lemba te victoire que limité on appelle ba mutuka na par rapport ndeto bola tondo bulango martyr so martyr te to na 109 on comprend soit tu mwana bandal et martyr bakangi ba bulango ta 109 to bandal ngesa kitoko par rapport limité ya ndeko mususu mususu ba famille na ba ndeko mususu ya bandal pe kwa koma limité mususu sala mabo bon to ebita ba mususu ba koma na bango ba bis mususu nga kota na bis nini te iyo fela mama ofinga olingano kota te donc na ebita organisation mudamu on dirait na famille na carton de ba ciblé ka noela madinga ayate na matanga ngondire de to yoka noela madinga sene il paraît que là ba wele global kaka noela badinga mutando sola ndi nani te ebele bazana ba hypocrite ebele bazana bi bando sola ba pena mona na Evelyne te to tsaka te ka to ciblé mutu moko boete mutu mote baza ebele kolanda te kabani ba sala na bilo bazo sala ko le ngata vina nga sele yo kolanda biloko bato bazosala wana te vous comprenez please this Nathalie biloko asali akobetela mwa ya kini bopeto Nathalie lo mwa boye kitoko vous comprenez donc ngana osenga kaka na bandeko na biso botika na hypocrisie na bodosala tolongola biloko mabe vous comprenez kolanda no te te basala boye te nke mutema na bezo reneka na kati taba mbongo bazozwa ya matanga abeda shuba ni bambongo nsuka nango mbongo ebimebele mais nsuka nango emona na tebi c'est qui pour la matanga de obsèque yo sko lingiani et da obsèque
chaîne na bango te zwaki makambo nyonso ngai bi chaîne te zwi makambo chaîne ezoka libulu na cercueil na cercueil za un pa na matanga chaîne ezwi libulu na cercueil parce que tikaliaki salle na moi ba organisation mike so ozwi libulu na cercueil donc pour ozwa salle ezala mbongo ya bed ya chou et ozwa za salle ezwi na bakiti makambo nyonso bo mbongo soki bato mosusu bapesi wana ekiwa bongo mama tikali et puis mais maman bon maman peut compliqué autant moi na siko maman nde compliqué to yeba te ya maman eza boye to luka to yeba na to landela na no suite ngala ka songi nga kota na après matango moi pe na ko dusula na nga na yema na vandi be mana famille to sale mission moi bien bat base la kana kin mi kito Congo France bon so mission ya bango ya kitoko vraiment moni ngai hypocrite te nini te o motile na chaîne moko 7 ans aboya na nga ke ala za patron aboya na nga za aboya tu n'as pas boss du jeu de babi yonde mto film ki toilette ba Evelyn Kamo Lopez ya solo no film onde nga kuna kenda na kuna te ngakenda babi protikia muraza banda na ba lox boy babi nke muna yem ta film ki toilette ba ya banane pour ça non ok donc c'est soulager alozo filmer ngo ba mona ndeni ngamo to beta ngabo na yebi na ngoto ezaki yote ayebi en route na kenda na pe kuna te na kenda donc ba producteur tout boyo nga pole ba ketande muna parce que amérique côté maman moi interview mukie bembo la tiber wana alobi ayebi ne makambo wana te nga mwana yebi te tala koto muta kufi to linganga te to yaka na ba salle de moko boye na boye muto akufi ana za muto ya famille na bango aki munene pona famille na bango libanda pa aki munene pona bato na biso ndeti ba biso pona bato mosusu kota liwa muta kufi boye ba ke to komona na moto to loba boye po to beta masolo boye po ana mort tango abima bakundi toke to meli ba secret saint opanzani tigita tali sonnet kaka obetelo monet kende boye na po aki artiste ya belo net kali on prend to linga te place matanga to ya to sala ba linga ko to matanga ya monga matanga belé so tel bien na filmate na tika ba to msu bat na msu akei na linga te poani place mawa to linga te to comme son local place mobe comme local ba mise en scène na biso comme local place mobo e lo na ta pali ba ta matanga ba lo mo to ndefu ba biso place matanga bozo ya ba veste ba nini place matanga te place matanga ya place ma place nyonso a raisonner mobuto akana mbongo akufa moto mazo raisonner Michael Jackson a un grand musicien akufa Kadhafi akufa moto moko vraiment qui na cimetière hôtel moto tek na mo tu kana cimetière rabo place en soko raisonner ngo ondoye parce que sens ya vie on comprend liwa place toke to ebité to sakana na ngo pété dans la robe black na ngwe tata baba on a sala ce que ba baise na filmer boy na tika ça et le moto na nga félicitation kolisi makiki nga mikolo kana obundaka boy pa kolangoni ambi nga mandenge na ndeba botanga ma poil ebele nga muta poil partout nga partout nga muta poil partout tina kati poil ti hotel makoloro ki nga na muta poil nga ma poil abengo bato benga nga poil vul poil nini poil vul yo eleke belé eleke belé ngai voilà le poto chlore moi mon kaka poto chlore na bi kaka ba tuba retenir Karine Mokonzi featuring na Inons B bazele na concert afali pour pas ça la bien papa quel piano roya même mi passe les phrases na concert wana kaka même il pas les kana faut ba ressemblage ba bien on va ressemblage d'ailleurs ma bébé pas les kana donc pas zela nanu yebe ma phase moi te photo moi télé ma ka raisonner na yo sala nini ngam na ina na ke ça bien ba bijou na ndoku misala kana ngo ba garantie c'est dakata ba bijou ero mena 4 na ngana 15 déjà na ka ka ndo bonde la boss net ni $800 malgré ba bebanaki boss a boss ko tindele voilà mon qui par rapport à toujours la spéculation pour nga dans la précision na ngote dans ngana yeba pena pour la poison ya Michel Bakeneza solo tena bien honte wana bien honte ngalo ba elona ebiso elona ebimbala mo tout na lobi nga banga te voilà un mot par rapport à ça et puis ma dédicace non la banane dédicace déjà na nzambe merci ndenge alopesa tout de vie ndenge pe alokolisa so mayele lisusu ba succès pe so ya makambo ya merci lisusu ndenge na omotala mama ya chaîne na Kinmiki na Congo France oza ba bayana biso lisusu pe babanda musalo kala musu babanda pe batala maluka biso tala mate mo bamotisa maka muna mo pas zalaka donc apesa biso intelligence pe sagesse
venanga Charlie Ben na Lille wa mauvais so benye kaka venanga Charlie Ben na Lille so benye kaka ah be ah muna na kene ba kosaka te alo ba vérité na pesi vembote anda kosaka ngai te wa bon zo ba to ba social venanga Charlie bo so tali ko ba mame milinze mamonte ma tous pepela méthode mon maman a fait ça biso conseil mamé milinze mamonte ma tous pepele ya mbetolo so na ye koto na moni siko maman Chantal Alphonsine mais wa ya kalamine te olesa ba peuple congolais loso mama desu bani ba tonga ba sala ngo déjà ba tonga te mais ba lona kalamine te ba bakolia merci na batutu o ba soutenir ngai na ba soutenir ngate Karine Mokonzi la baron autorité morale internet na ba ndeko tout ba famille to comment la famille bana membre ba maman autorité bana membre ba maman autorité to comment déjà famille o ba soutenir biso biso za to sala musana biso te mambe osimba total la mambe ngezo kende kalamine te bo mona mundu Facebook mona Cédric kitoko voilà donc tu es là biso ba sa poto te tu es la musala. Voilà, donc là c'était Mouna, l'artiste, donc il essaie un peu de faire son point de vue par rapport à arriver à Kadogo Kenba, à se comporter Kuna, et aussi par rapport aussi, il y a concert, il y a le 28, il y a le Fali pour El Rey Mago, on a une conférence de presse à celle qui devant, la presse. Est-ce que les cas qui viennent va proposer des malamu beaucoup de se défendre avec beaucoup de sagesse et aussi to make up kokota moi mukie par rapport maintenant à Evelyne Camo Lopez donc to solo likaka pour que ça la bien. Voilà, merci Naboutminos Bolanenga de partout à travers votre émission. Hein. Donc j'étais là, j'ai mis Maïbé, le courbe de la presse congolaise. Citation à mon boss d'abord, hein, les boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, les boss charismatiques. Et à mon sponsor, il y a Paul Venture et ma fille là. Et donc papa nous balamande fa pembe donc on a Allemagne. Balobi ado 5 mètres Sengi depuis la Suisse. Mobala 1m95, papa na recette du Sengomoka. Et encore une fois, j'ai dit un grand, alors je fais un grand coucou à qui a mon général Ngambe Mwanza depuis la Suède. Hein, donc, on a passé sur la stylo, mais donc voilà donc il y a mbinga pena ya chocolat ya mbinga ya mbichi donc et aussi merci beaucoup de tous pour l'engagement dans Mikolo maman Yvette Mbi ya maman o komelanga te maman boyi mwana maman yo kana te na pousse no boyi mwana donc Karine Mokonzi la barre maman internet maman YouTube maman autorité muto ko bouger tano fungola nzela bango to ba landa mais autant que na poto makelo et ça là qui met différence il y en a donc merci nam to engagement ibele là merci pour la image d'Arsenal merci pour la tout ça quand on bon to kelango allez sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 Mokonza bas il y a 001 c'est JB Koumalouta le pétrole de Dallas blague de télé sur le biso marambead Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Koumalouta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Koumalouta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Koumalouta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilé la ndenga ilusa Victoria certa amen.